balandi na internet boza ebele na pesi bino mbote kombo na nga mama Israël la joie bozali kolanda émission ya rapport sexuel na likolo na mesa na nga ozomona biloko ebele oyo nga nazali kolakisa yango parce que esengeli ngai na tosolola na oyo etali rapport sexuel na yo. Rapport sexuel na yo esalamaka ndenge nini, osalaka rapport sexuel na yo ndenge nini, rapport sexuel na yo osalaka yango bien. Est-ce que tant yo saka rapport sexuel na yo esimbaka, obetaka combien de coups, et puis oremarkaka eloko nini na tango ozali tolo ya mwasi na yo, pe problème nini ezali koleka na kati na sexe na yo. Kasi ngai na yo na kati émission na biso tokobenga sexe chombo. Nazongeli kose présenter lisusu kombo nanga mama Israël la joie. Nazalaka mama ya bana mibali, nazali mama oyo nzamba atondisanga na capacité nyonso pe possibilité nyonso ya kosoigner mwana mobali soki abeli to pe soki chombo na ye ezui problème wana ateza problème ya munene to problème ya muke na chombo. Nzamba atondisanga na capacité na possibilité ya kosoigner mwana mobali kopomisa ye pona oyo etali rapport sexuel na ye po mwasi na ye aboya ye te, mwasi na ye akima ye te, libala ekufa te. Yango na sans plus tarder naza kolakisa bachombo oyo. Bachombo oyo ozomona eza likolo ya mesa oyo ezali bachombo misato. Tozali na chombo ya munene oyo ezali chombo moko ezali chombo normal, chombo ya taille normale, chombo ya force nyonso. C'est un chombo vivant en bonne santé. Donc ezali chombo moko ezali vivant en bonne santé, ezobela te. Yango nozomona yango ezali na taille normale, ezali pe na misisa na yango nyonso, ezali kolekisa makila pe ba vivifiant facilement. Chombo oyo moye zonga sima ezali te, chombo oyo moye ebela ezali te, chombo oyo moye ekufa pe ezali te. Bon, ezali na chombo mosusu yango bozali komona ezali chombo vivant malade. C'est-à-dire que ezali chombo ezali kobela. Ezali kobela eloko nini? Ezali kobela bia, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, panne sèche. Ndenge ozomona ngo boye ezokoka lisusu kobeta dégoûté. Deuxième coup nango eza vraiment difficile. Vanda kingo ngamula yo bando betaki un coup. Obetaki coup ya liboso, siko ya mibale po eya obandi ko forcer. Tango ozali ko forcer, si ozoko forcer chombo na yo. Eza na musala moko ezali ko sala na cerveau na yo po ya kotobe na malade to bengi AVC. Komona tension ekoki kokotelo na nzoto a cause ya konyokola chombo oyo ezali kobela. Chombo oyo ezali kobela, ezali chombo moko eza na besoin ya traitement. Il faut kotika konyokola yango, il faut kotika ko forcer yango. Oko vivifier yango liboso na ba vivifiant, okomemela yango ba nzetete. Okomemela yango pe ba stimuler na ba korote mais oko vivifier chombo oyo na ba vivifiant parce que chombo eza eloko moko naturel dans notre mwana mobali. Il faut être en vie et fonctionner malamu lokola biloko nyonso oyo eza na nzoto na yo. Makolo na yo ezali kotambola po eza kofonctionner, maboko na yo ezali kosimba biloko po eza kofonctionner, miso na yo eza kotala ba eza komona nga po eza kofonctionner, matoi na yo eza koyoka nga po nini parce que ezali en fonctionnement. Soki yo chombo soki ezali en fonctionnement te ekotravailler ndenge nini, ekosala mosala nango ndenge nini, mosala oyo Nzambe apesa yango, mosala ya rapport sexuel na kati ya mbeto ya libala. Yango conseil na kopesa yo mwana mobali mpona chombo oyo ezali kobele boye esengeli kovivifier yango na bavivifiant. Chombo ezoka lobiko kaka na nzela ya bavivifiant lokola bana mibali ebele bayebi kovivifier chombo te, bayebi kobokola chombo te, bana mibali ebele bayebi koliesa chombo te, bandeko nga na koyebisa yo te liesa chombo bavivifiant, chombo evivre ezo makasi. Po ndenge eza na position ya faiblesse boye koesi ekomi faible. Eza lokola mutu oyo azali maladi, azana makasi ya kotelema te,
ata kwa ke ko sukula manque d'appétit pour kolia kala ndenge chombo oyo ekomi kobela ekomi faible ezali ya kolemba ezali chombo moko eza na droit ya kozala réparer fortifier vivifier na ba vivifier oyo nga na sina saleli bana bali na saleli bino telemisa lendisa kubisa lendisa sembola vimbisa polisa bopikiliki na saleli bino pe énergie konzo na saleli bino pe carburant po beta kabaku ebele na bosani pete ko salela yo bopikiliki pour kanda oyo epesa ka chombo kanda chombo esilikaka soki ba provoquer yango yo si omona mutu aza ko beto likofi ofanda kina kicho chikenta ya kofanda soko telema chombo soko zomona mutu bazona ndena bitumba banda vanda kina kiti seka sana makasa kotelema te alors na ba provocation yo sur chombo oyo so papa mwasi na yo tango mona katolo na yo tango mona kama kono na yo tango mona kamisu na kitoko tango yo moyo yo kakavwana yelenge est-ce que chombo na yo etelema kana provocation wana ça kotelema te pona kote tumba il faut chombo wana soki ezomona provocation etelema yango wana na saida kibino pe vivifiant pour pikiki pour kanda pour epesa ka chombo kanda etelema so batungolia bongo eza na chombo mususu oyo na collection ozomona chombo ndenge ekufi boye bandeko chombo ekufi pamba te chombo ave kufeza ko bela bandeko ekufi ndenge pe mutu soki azali na malade azobela mutu pe akufa kaso malade ndeki kota chombo ndenge ekufi po malade dekaki yango bia hémorroïde éjaculation précoce bena boye eyaki kokoma impuissant de bomoni yango eye kokufa boye bandeko mais loko lekufi boye na koyebisa yo papa que ba vivifiant ezali pour osala effort ya ko vivifier chombo na yo pour mona te ko agc pour ça il faut chombo e fonctionner na kati ya nsoto quel que soit âge na yo pour mutu oyo a vivifier ka chombo na yete soki âge soki ni so chombo pe ezoki na kokufa mais mutu oyo a vivifier ka chombo na ye avec les aliments vivifiants o nga mama Israël a jona célèbre les aliments de chombo bila ya chombo la nourriture du chombo oyo nga na célèbre soki obandi koliesa yango chombo oyo ekosekwa pe ekosala mosala yango nazana makambo ebele ya koyebisa yo me soki na miki koyebisa yo ekoka kokoma makambo ebele nazana batémoignage ebele jeune fille moko ya metisa akangama na tata moko koko mobimba bi mama kaka yende mutu aza na chombo nga na lingaka ekuba nazomona yango mpa na yo chombo fo ezali chombo akuba bandeko ekuba na yango ntango yango ekakoti na kati ya nzoto mwasi no mwasi face antrike bakoti eloko parce que eza na bachombo mosusu ekokota boye okoyeba te eloko ekoti yo yango wana esengeli chombo ezala en forme chombo ezala en bonne santé ezala mpe na taille normale mpona kosukisa na koyebisa ona mokili moba oyo te komona te mutu moko azoyebisa te nzete moko songolo bakala ekoyeso chombo monene molai lokuta eloko koyeso chombo monene molai ata mondele ayebi yango te eloko koyesa chombo no monene molai ezali bobele ba vivifiant chombo eli ya malamu eli ya biloko nzambe asala mpona chombo eloko moko na nzoto mutu bandeko nzambe asalela yango bibiana omonaka misu ndenge nzambe asalela yango bakarote na mafuta na bambila omonaka te mikuwa ndenge nzambe asalela yango bamwele biloko ebele lokoso nzoto oyebi biloko ebongisa yango te chombo mpe eza na biloko na yango bandeko yango wana nakopesa yo nimero na ngai ya telefone soit papier na biki napesa nimero napesa yo na adresse na ngai mpe ilfo napesa yo na kombo na ngai ya mobimba po eza legal kombo wana ezaka na passeport na ngai ezaka mpe na carte électeur na ngai to banda na banimero ilfo napesa yo banimero misato parce que ndenge ezali wana soko obengi nga na oyo ozwi ngai te obenga nga na mosusu soko ozwi nga na wana mpe ozwi ngai te okokozwa nga mpe na mosusu mpe na mosusu mpe soko ozwi ngai te okozwa nga na mosusu yango bomonaka nga napesaka bino banimero misato soit nimero ya liboso nimero ya liboso napesaka bino eza nimero na ngai ya banda bomwana na bato mingi oyo babosana bayebaka lisusu te bayebaka nga lisusu te en tout cas numéro na ngai ya banda bomwana soki ozalaka nango vraiment okose retrouver facilement ata kutu obosana ngai mpona koma kitoko makasi foi na nga oyo eza korapele o quelque chose te ngai nde mutu nayemba yesu azali na bomoi nga mpe naza na bomoi yesu azali na bomoi nga mpe naza na bomoi nga mpe toujours mutu nayemba nzambe yo ozali nzambe na nguya
ozali nzambe na nguya olongisi nga na etumba eumeli mingi bitumba ya bandabo mwana eza toujours nga mpe mutu nayemba nzembo ya il a guéri le malade et les nuées ont parlé. Il a ressuscité les morts, il a marché sur les eaux, il continue à opérer, il continue à faire les œuvres, il ne changera jamais. Nzembo wana ngamtu na yemba banzembo ebele oyo bino nyonso ntango bomona ngai na télévision boyoka ngai na baradio epuis soki otali clip mama Israel ajoa yesu abongwani mpona banzembo ezoleka na batelevizio likolo alo okocomprendre nga directement ke nazali mama oyo nzambe arevelanga kisi ya sida naza mama oyo nasoignaka toutes sortes de maladies quel que soit le niveau de la maladie et la position de la maladie par rapport à la capacité na possibilité nyonso yesu kristo nzambe na buya atiakaki nanga mpona kosoigne bato nazaka na bitumba makasi oyo esengaka te yo moto oyebi nga obondelaka mpona kapunga mpe nabondela mpona yo ndenge nasoignaka bino bino bokanisi bamari deni bafame bino basatana nyonso bademon bato balingaka mabala bato ekufa basepela na nga te badiabu batiable basepela na nga te sikoyo ezosenga yo ozolobiko obika na yo nasambelaka mingi mpona bino mpe bosambela mpona ba parce que l'union fait une force et puis eloko na kosenga lisusu makasi bolinganga makasi po nzambe alinganga mingi yo mpe okolinganga mingi po tika okoboya ngai te ata moke te po soki olingaka nzambe linga ngai nazali oyo nabengami mosali ya nzambe mpe nzambe alinganga mingi yo mpe linganga mingi po nga so nalingaki bino te nde nazolakisa bino makambo te nde nabangi na nga babitungo babundisaka ngai nde nasoigne bino te mais le point naza kosoigner yo yeba te Jésus Christ est vivant il est ressuscité les morts yende moto bundelanga makasi vraiment parce que yo ozolobiko na yo na maladi ozobundisa yo ok numéro de téléphone ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 bon, si le numéro n'a pas de moine, il est 09 98 87 85 95 09 98 87 85 95 Toro Kobenga n'a pas de numéro, 082 83 70 504 082 83 70 504. Bon, mais il y a des gens qui ont maman Israël à joie. Parce que je suis maman Nazalaka na bandane mola. Est-ce qu'on a un choléra? Avenue Kimbondo numéro 164. Naza est-ce qu'on a un choléra? Malgré na tambo la rapé na Congo Mobimba oyo na Kinshasa na kenda déjà limité na soigner na Barumbu na soigner pe na Kasavu na Matonge na soigner Kasavubu bipai na mboka oyo ya Congo kasi nga na kola awa na kola na avenue Batetela numéro 22 mais musali ezaka pembe na ndako avenue Kimbondo numéro 164 na Pandal Mola. Bon kombo na ngai Maïsela kasi naza pe na kombo na ngai oyo famille pesa ngai Kumakamba Patience yango nde ezali kombo oyo eza na ba carte de lecteur eza pe na passeport na ngai donc Kumakamba Patience bakomaka ngo ndenge nini ku lokola kulutu ka lokola makala Kumakamba ezali ku lokola kulutu ka lokola ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mba ou bien kamba donc Kumakamba Patience Kumakamba Patience Kumakamba Patience wana nde ezali kombo na ngai légal. Alors soko oza na libanda ya mboka oza na posa ya kotinda quelque chose na agence moko songolo paka na libanda ya mboka okotinda na kombo wana ya Kumakamba Patience
soko za na intérieur ya mboka na biso Congo partout au salela réseau RTL pour na continue la ngambongo na RTL monde sikoyo pona lelo naza na masolo ebelete pour masolo soki na beteli bino masolo te bokokamwa mais na ko betela bino masolo ya makambo elekaka na bambeto na émission oyo ekoya sima na ko expliquer bino makambo ebele na ko betela bino pe masolo ebele pe pesa na mais na ko tika bino boite na betela bino na bisolo ya mwasi moko oyo bakendaki kokanga ye na mobali mosusu mais azalaki mwasi bala akendaka wenze toka nde afotaka na magasin moko boye bakanga kango na kati asali makambo alors bayaki kozwa bakuti mwasi na se mobali likolo balokotaki kaka mobali batomboli ye basimbi ye boye babandi komema ye baza kokoti ye na motuka ya la police ndenge azali azwi mobali ya bato ndenge azwi mwasi ya bato alors batikaki mwasi po mwasi baza korespecte po mobali na ye aza monene bien aimé mwasi place atikalaki na kati ya wenze ntango bato baye koentoure ye abeteli bato masolo ke banda akota libala na ye asalaki eza mobali akotisa ye tiombo atamoko te tiombo ekotaka ye te azala na posa bapesaki mwasi wana raison mais yo oyo yo tiombo ekokufa te oyo yo ekokota mpona nini po oza mayele vivifie tiombo na yo masolo eza ebele na mobetelo ebele na oyebi so makambo eleka na bambeto ya libala mais nga na souhaité rapport sexuel na yo ezala rapport sexuel moko meilleur samba pangola bino sinapesaki bino liboko na ngai telefone nasi nayebisi yo ke na vivifiant ezali mpe nasi nalakisi yo tiombo puissant vivant en bonne santé tiombo